namo, kurera namo. Bonjour, mbote mingi na biso tuwa evolinga mama ile ani tunapesa ba mbote mavimpi abarizenu maluka imoyo. J'espère que bolamuki malamu. De mon côté ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe amawa asiko la musabiso na makasi kane na baki kola la kolamuka ezali habitude te ko passer journée zape habitude te ko bima pe ko zonga ndako eza mo mesanote yango na soki nzambe abatelio ko lamuki na tongo kuti mpe mabomo ekati na yo moni ko za ko bofungoli misu ko bana ko pesa nzambe merci parce que l'or et l'argent lui appartient. Nzambe zakana poska ya gratitude na biso. Alors to bosa na kate na tongo nyoso ko mitika kala maboko ya nzambe pe ko pesa nzambe merci et surtout ko senga ka protection divine. Merci mingi na bino surtout ba obo disposateur na bino pona kotala to pe na koyoka wa bino maman Elia Nitu. Merci na bino ba obo partager ba émission ya maman Elia Nitu. Merci na ba oyo bo sepelaka na ba émission ya maman Elia Nitu. Mingi na ba question za mutakanda kotala ngai te po sepela no na ngai te so moko za mutaketo kotala ngai te po sepela no na ngai te so moko za muta motema likundu motema ngai motema moko ya kotala ngai te po sepela no na ngai te surtout yo na ye kuna Monde bosilika apoza batu ya kanda surtout yo na ye kuna monde osiliki bosika apoza batu ya kanda. Mais na question parce que ezana bande ko musa benga bi maman Eliane Nitu oyebi tango ba kiso boza batu kanda botala ngate ngana tala ko na lobi na za mutakanda mena ko talo nanko batu aboye bien. Il faut ko yeba ko longola kanda ko yeba ko kitsa parce que nzamba peso pe mabomo ina tongo yo la muki oza kanda oza nzoto kolongono ba mususu na ero bazana ba hôpital ba mususu bazana ba prison batu bazana ba problème ndenge na ndenge moza bonne santé kanda mwene o silika pourquoi otelika mutu ovimba nyomoko ozaka na mutu kufa lelo lobi mosika toyaka na mokili moto na mokolo na ye ata mapasa babota ma mokolo moko mais tango bazungisa molimo pa nzambe tata mutu na mutu akendaka pe na mokolo na ye lelo na ye tosola makambo eza très sérieux. Makambo toko seza très sérieux. Yango na ko senga na yo tango kotala vidéo oyo ko hésiter te pona ko partager yango na bande ko ebele ona ba yebi chaîne na biso te ba ko pe ko yeba chaîne na biso. Tozo ke ndoko so likambo ya mama Bokilo moko aza awa na grey. Mama Bokilo aza na grey aza ko tungisa libala ya mwana na ye na ndenge moko ko sakana te. Mama Bokilo ko mama mo pesa mama Moluba. Mama Bokilo oyo aza na grey. Mama Bokilo oyo azo tungisa libala ya mwana na ye na ndenge osakana te. Donc soki pe tokoloba tolobi ki azo tungisa mwasi ya mwana na ye na ndenge ya kosakana te. Bola muzoba. Ce babi bola muzoba eza pourquoi parce que maman oyo aza kotungisa mwasi ya mwana na ye oyo azali mama oyo aye poto na ndenge ya pete anyokwa mite na makambo mikanda pona nini parce que mwasi ya mwana na ye muto asali ke mama aya poto na ndenge ya pete anyokwa mate na makambo mikanda yango na bibola muzoba. Avant de kota na ba détail na biso ya bola muzoba maman Eliane tuna musana na salaka service traiteur la Providence soko zo sala fête na yo za posa fête na yo kitoko ko hésiter te contacter maman Eliane Nitu yango na wotela bino na publicité mo ya service traiteur la Providence si matozo ngo kota na kati ya mozindo ya koloba na bino ete bola muzoba nde baba mbeli na yo ezokisi yo moko tota na la Providence si matoyo ko solika mama oyo azana créer à ko se retrouver. Parce que baninga ya mama oyo mutu ba benginga po ba expliquer ngai situation ya mama oyo na kati ya ndako ya mwana na ye tota na la Providence. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitu, toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande,
décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence. Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer. Maman Eliane Nitou. Service traiteur, la Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Voilà, on a beaucoup de service traiteur la Providence, Yangaï Maman Eliane, ça fait 17 ans. Malgré la publicité, vous Fumbutanganga, à 12 ans, oui, 12 ans, il est cas déjà, tout comme déjà, na 17 ans d'expérience, d'existence, peu de succès par la grâce de Dieu, tout comme ça. C'est ce que je suis, par la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis, par la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Tout ce que je possède, c'est toujours par la grâce de Dieu. Avant de compter dans détail, il y a maman la biso oyo na kozongela mwa mukie na émission moko na salaki o tolobaki likamuna affection. Tokoya ko shitende na likambo ya mama. Affection est le mot très important dans la vie familiale, dans la vie de couple, dans la famille. Il y a moi sina mobali kate mena li bota partout. Il y a côté famille à maman, il y a côté à famille à papa. Affection c'est le komoko est très très important. Affection, ceux qui m'ont en affection à yote, à occuper yote. Ezali ka mama la moye la yo, ezali ya mabe muto occupé te. Mais ceux qui m'ont en muto ko zala linga kayo mazape na affection à yote. A linga kayo kaka mais affection ezate. Mais ceux qui m'ont linga kayo, abakisi surtout na affection likolo ya bolingo. Yeba ke oza peza na kati ya motema ya mutu wana. Mutu alinga kazo pe na affection na yo, akoko linga te mabe yela yo. Ako tolera ta mukolo moko te. Mabe soki eyeli yo ezalo kwa mabe wana pesa nini eyeli. Yango na pesa ki conseil na bandeko ba mama oyo bozana no na bana baza bilenge, oyo bozana no na bana bazana no mike. Soki tango mosusu so kabwani na papa ya bana na yo, bana bazana no ba mineur. Bana wana ko privaka bango papa na bango te. Bana wana tika bazalaka na papa na bango bokabola ba charge. Bokabola ba charge. Ceux qui ont vacances, il y a 2 semaines, papa a joué 1 semaine, maman a joué 1 semaine. Vacances à 2 mois, papa a joué 1 mois, maman a joué 1 mois. Et comme ça, papa peut être dans bana, à s'occuper na bango, à dépenser pour na bango. A ressemble la bango moi chemise, a ressemble moi basket, a ressemble na McDonald's basa nini balia. Mais ceux qui ont vendu kana bana na yo, olingi te ba kenda ke pai papa zalaka. Mingi biso basa razo moi sina kuna bana na ngai tout ça ba mama tozaka bongo et alo lenga na biso ndenge o nzambe asala biso. Mais ceux qui sikoyo au privé bango mama yo muto kozala perdante na histoire. Pourquoi? Parce que ye etali nango yete abandona baka na senga ke bana alinga kate moi abanda ko dépenser pour na bana e kozala te. Ce qui fait que yo ko banda ko dépenser mingi mais bana wana tango bakolaka bakoksi 18 ans combien indépendante au moins Moussa s'est révolté. Ah moi je vais chez mon père. Ah c'est toi qui ne voulais pas. Tango banda pesa un rapport. Oh, ton père ne s'occupait pas de toi. Ah, mais non, maman, c'est tout ça à cause de toi. C'est toi qui ne voulais pas que moi j'aille chez mon père. C'est toi qui m'avais interdit. Parce que makila oza na kati nzoto. Et ça ranini, ininga na kamakase réclama kapé. Yango wana boy ba kosaka ba partage ya bana. Surtout ceux qui baza ba mineurs. Pourquoi? Parce que ezana ba maman ebele aboti bana na mobali oyo aza marié. Ma maman ebele aboti bana na mobali oyo aza marié. Mobali aza déjà na bana na kati ndako na ye. Bana oyo yalala kana bango ala mukaka na bango. Bana oyo akenda kotika na classe. Bana oyo change couche. Na mwasi oyo aboti mwana ye moko azobokola mwana ye
papa ya kaka se koya akendaka affection kozala ndenge moko te na bana o baza na kati ya ndako ba mama il faut ko comprendre likambo wana tango ozobota na mobali oyo aza deja na mwasi oyo aza deja na bana na kati ya ndako na ana manko wana te a deja na mwasi na kati ya ndako aza na bana yo za libanda olingi mobali tellement makasi oboti na epe bana mais affection oyo eza na bana oyo baza na ndako na oyo kozala bana na yo ekozala ndenge moko te okito mata ekozala ndenge moko te bana o papa mona kaka 2 fois na mois une fois le mois affection ozala te nde babaka l'appétit vient à manger mutakoza za nzala te ochi biloko kolia na mesa tanga bandi kolia biloko ngo ku aller passer les sisani eza ndenge mo na affection soki mutazo mona mutu te affection sara nini ekendaka nango bandeko alors ba mama oyo réclamation ya bana kuta kipaka bana te avant ya kubota bana yeba ke mobali nazo bota na est-ce que aza déjà na bana to bana na ngai ba kozala ko ba prince to ba princesse c'est ça le problème yeba ke mobali yango a déjà na bana to bano nga na kubota soko kuta sa bota na ye mama amuka azala ka lova yo fort soki te mama okoboko la bana affection pe kozala penza te parce que mingi basi na libanda okomona mobali akosenga te to bota ye moko tellement lingi mobali okao nana zie mobali ko bangala na mosi na ndako ba ona kolongwa zemi na ngai te apo ba conséquences bana ba osani ba subir ba conséquences OK wana zalaki kaka moi mke pona kozongela émission nango te ko sala pona ko compléter yango le to ko sola sko boy mama na biso mo azana créer mama moluba mo azana créer mama wana azana créer mama na azana bana na emisato azana bana basi mibale na mwana mobali moko mwana mobali nde aza mwana ya suka bana na ya basi bazali awa moko aza awa na nini na Paris mosusu aza na Belgique ana bana na emisato koya ya mama oyo poto pe na biso no bola muzoba eza boy mama na biso oyo koya na epoto ayendenge nini ka biso basi ndenge tozalaka babolole tokoloba ta kibolole na yeto to ba kibolole bon kibolole te mais tozala tellement monter à malamu pour biso to pesa la vie basi ba kamita à malamu so moni mosa monter à mabe bon monter à mabe na habiter so pe ba bota manango bi bazo kona sa moi mais mingi basi tozaka mitema malamu koya ya mama o na poto ayendenge nini awa na poto nde na utse bino ke azana bana misato ya mobali nde aza mwana suka ya liboso bazali basi mibale moko aza na biso na France mosusu aza na Belgique mwana oyo ndeko na biso oyo ya mwasi tango ayaki poto ndenge ezalaka ka ye poto tango tokendaka kokosa makambo na ofrakuna a déclaré mama oyo abotie na papa oyo abotie a déclaré baboti na ye mava to kotana lisolo to tana mo mke la providence mo yango ebimi parce que gagne pe na ngeza service traiteur la providence mo yango ese bimi tango yango ya osani ya kobenga ka mama Eliane Nitu mama Eliane Nitu pona nini pona musala na sala bino musala bino Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitu. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence, Maman Eliane Nitu. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitu. Réservez vite pour confirmer Maman Eliane Nitu. Service traiteur, la Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitu. Gloire à Dieu.
ndeko na biso oya mwasi a déclaré ki papa a déclaré maman na mikanda na ye tango ayaki poto. Mais ndenge ayaki na poto mwa ko umela te kozwa mukanda azwi mukanda oyo tobenga mukanda ya ngunda. Oyo mutu oza mukanda ya ngunda akala ko azaka français. Mais vie epesaki chance te pour que maman na ye akoka koya na poto. Maman na ye abelaki, maman na ye akufaki. Tango akutani na mobali oyo baza na ye oyo mobali na ye mobali wana kuti ndeko na biso na aza na mwana na ye moko. Basali bolingo na bango balingani babandi kovanda ensemble na kovanda balobi ah siko photo sa nini to balana. Moi ça lobi oui to ko balana mais maman na nga déjà akufa. Moi mwasi nyonso alingaka mokolo libala ba parents na ye bazala. Maman na nga azali sona bomo ete. Maman na nga akufa déjà. Ngai pe mutu naza mwana liboso. Na yebite mokolo ngwa libala. Ah, nana kobetela nga kelelo. Na famille nga munaza mwana liboso. Mobali atali abi ah. Mais loko to kindo bala na loko yo mama azate. Mama na nga aza lokola mama na yo. Lokola mama sa kufa na ye. O déclara mama. Pona nini tokoki kosala teke to bengisa mama. Oya nga wana mobali. To bengisa mama na nga aya. Kelelo wana mama na nga so abeteli yango lokola za mama aboti ngai apeka mama oyo aboti yo. Moi satali boyebi mostango azakala bolingo. Moi sitango azana bolingo ne somba lepse zakaka oui. Moi so aza amoureuse. Mobali ya manipula ka kitoko ya mwana ndeko kozoka décision te so bouti na mbetu so boza na mbetu mobali bandi ko biso makambo oyebi photo sala boy to okondima oui surtout so ute kokota na kati ya bilanga po sepelaki ozaka oui zoka décision na salon. On va dans le salon réfléchir aux décisions dans le salon. Pèse la réponse dans le salon. On peut savoir la réponse dans le tout. Pour tout. Et quoi qu'on dit, misayo bilo quoi qu'on dit maté. Il est pas talabi ah. Mais pourquoi pas? Ça m'a bêté. Ah oui hein. Bon le quoi maman ça kufa na bon maman bokilo ça nini aya kaka. Bandeko. Ndeko oya moi si. Le ko la déclaré comme maman la bango. Lokola zoka mukanda ya ngunda alobi na mobali tozela mukena senga nationalité tant comme française ekende vite ekende mbangu a côté ici demande la nationalité azui nationalité na ye tant azui nationalité lokola déclara ki maman regroupement familial maman fa sa nini akiyokotsa ba dossier na la mairie ndenge zalaka tout ça asengeli maman la bango visa. Mama ya po mama zana kati ya mukanda siko mama ona ya sengeli nani mama bokilo basali makamka kuna kombo ya ba changer kombo mama bokilo bache kombo ya ndeko oya mwasi po akoka koya na facilité na mikanda ya mwasi ya mwana na ye ye moko pa futi billet na ye a futi billet ya mama bokilo parce que ndeko wana mwasi aza infirmière. Bino bibe infirmière na ba aide-soignante bazanga kama lo chochote. Bon ba kenda so ba vacation so ki ba wapi ba kenda kende gauche droite so ka nena la na butu bo bafuta nga butu mo 300 €. O butu mo bafuta nga 200. O so na ki donc bango bazala nango bazo kambongo. Mama basalele ba mikanda. Mikanda nyoso to esili. Mwana mwasi ye moko liso afuti biye pona bokilo na ye afongoli motema ebi mama mobali na ngaza ka mama na ngai na mona ta mama mobali na ngai mkola mariage sala nga bien mama bokilo ye pepele na Air France aya tant que mwana ya française mama ye pepele mwana na ye oya saka na Paris. Mutakende kozwa mama aye na mama koya ba ye na mama na poto bana
bana oya basi bandeko nde toka bandeko ya basi balinga basi bandeko mibali te kasi exception ezangaka te. Exception ezangaka te. Oya zaka na Belgique abala azala mobali. Mais oya zala na Paris ane na mobali te. Ana esera zaka na ye moko ana mobali te. Tango azwi mama ye na mama epa ya mwana ne ya mobali. Basali mariage de l'équipe bien et tout. Libala esili, maman vende pas mwana 1 mois. Mwana ne ya mwasi aye ko zoya bi mama. C'est bon déjà. Libala ese salami le ko le vende a déjà 1 mois tokende wapi epa na ngai. OK, likambute tokende. Ake pa mwana wana mwasi na Paris awa. Avant de lisusu 1 mois. Oya Belgique m'habite. Maman paye pas nanga avant d'appeler lisusu moi 1 mois. Aki avant di 1 mois. Tango ko zonga moi na mwasi ya liboso azwi ba vande pa na yote. Tala kaka mwana nga mobali ngala muluma na ngai. Mwana nga mobali nazonga none pa na ina vanda mwanda musima bosa nini? Boya ko zwa ngai. Bazongi si mama pa mwana mobali 1 mois, 2 mois, 3 mois. Bana basi mama. Mais oso vandi pe mwa mingi. Baya koza ote. Ngana zo vanda awa. Pona awa na okengela nini natala kape ba koko. Mais mama ye kokuta mwana na ndeko na mwasi. Abuta mwana liboso na mobali bazaki na liboso. Na mobali mwana na ye baboti bana mibale. Au total bazana bana misatu. Mais maman sera ben injustice na mwana liboso wana ta mwana mbali parce que toi moi c'est na bala qui déjà na kuta ke na mwana boye ote mwana mobali il fallait qu'il pas donc maman zo kotisa kaka ba midi 14 na kati ya libala ya mwana na ye siko mwana oyo ndeko na biso za nda kwa libala azo benga ba semeki ya tala mama ninga azalaka aw tala mama zo sala injustice tala mama zo sala boye bo tala mama boye oyo pa zo mona ki moi soyo eza grâce na ende mama ye mama ye na kombo ya mama na ye mama problème amukande ezate mama ye bien pe ye muta sombeli mama biye po mama ya poto basemeki bazalaka mabe ndenge to mesana bazanzela lisoko esela rasolote c'est vrai mais ya malamu pe bazali mwana na ebisabite mama ye kokovanda wate na ye ko zote ke pa na ngai ote ngala okende pa na yote ngana kovanda ka pa ngala muluma na ngai ngana vanda ka pa mwana na ngai ngaka pa mwana na ngai mama likambo ngo nini soko ko vanda tene mama vanda ka sava mwana ya mwasi asaleli mwana wa mobali bolamu mingi mwana ya mwasi grâce na yende mwana wa mobali ndo zo mwana wa mobali aza mutu soki akutana kina mwana wa mwasi oyo te mutaya malamu boyete mwana mobali ngaki azala boyete pona nini oza ko chabango molunge na kati ndako libala oza na injustice okuta ki ye mwana wa mobali akuta ki mwana na mwana ya libosoti aboya ki ete yoza mama bokilo pourquoi zo boya mwana pourquoi zo za ozo se comporter mabe vis-à-vis ya mwana ya moninga mama likambo ngo nini mama bandi kolela mama lobi ko vanda pa bana na basi te ngana ko vanda pa na yo te po yo ndengo za wana okoza mobali na yo salle de bain na ona okota na suka mobali na ngana kokufa ya ngwana ngana lingi te na ko vanda pa na yo te ndeko a mwasa lobi mama ngana tsana mobali yo akoya na ndako na ngai te na yebi ke pa na biso baluba ezala kamabe mobali akota na ndako na ngai ozala te mama to vanda epa na ngai pour modèle aux autres tungisa moi c'est moi na yo ezo sepelisa ngai te basemeki bazaka mabe ya malamu pe bazali modèle aux autres se comporter na moi soyo non biso to ana poto oyebi te bolamu nini mwana ya mwasi asaleli mwana na yo ya mobali soki yete na ndenge pe ya mabete to kana ndenge mabete ndeko mobali asaka musala debu congolais boyebi ndenge ndeko mobali awute ko beta mwana mwasi bato na magasin likolo soka yiba ki maki soki nini asaka debu bato ka bolimbisa na ndenge mabete to lo baka ndenge vérité mwana na mobali azana vigile mais mwana mwasi aza infirmière na poto ato ki parate za solo mais déjà ndeko ya mwasi azo reconnaître que mwana mwasi oyo nda sali ke ndeko na biso mobali azala bien azala boye nda sali ke azala boye mama oyo ayeko cha mobulu na kati ndako mwana mobali soki mwana mwasi amiko simba te loko aza kolamba tika yo yebine balamba kango te tika nga mona lambela mwana ngai oyebine balamba kango te donc ache mobulu na kati ndako ya libala
mwana ya mwasi alobi ah na milukelaki makambo vraiment mokande ezalaki mpona mama soki nayebaki faki napesa ngo ata na mama leki me likolo ya bolingo napesi mama ya mobali kaka mama ya mobali wana ye moto aye kopourrir vi na bango marital mama wana sololaka na mwana mikolo nyonso ke te ndenge oza wana ifo zonga na Kinshasa okende bana mwasi na Kinshasa mwasi oyo nano aboti te yo nde fo kende kobala en plus yo fo bala kaka moluba kaka tanke nga na kozala na bomoi yo fo bala kaka mwana na biso ya baluba mpona nini parce que mwana mwasi oyo aza ndako ya libala na mobali bayekolo moko te mobali aza moluba ndeko na biso ya mwasi aza moswahili mama alobi baswahili te tala kuto sozo ya sa bota deja mwana sikoyo mwana mwasi atuni ye metango zoloba na mwana yoka kende kobala mwasi ya moluba na Kongo atika pe mwana mwasi abatu na bana mibalo ya sa botisi ye mama mibabala nati babalana yo ko boma libala batu te awezaka bongo te na mibeko babalana baza mwasi na mobali alobi etalinga ite ayebisaka vis-à-vis ke yo nalingaka yo te alibisaka mwasi ya mwana yo nalingaka yo te nalingaka yo te mwana na ngai fakende kaka kobala mwasi ya monoko ya mboka apesanga bakoko ba 100% ya monoko ya mboka yaona bisibino ke bola mozoba mama oyo atie mwana mwasi abatu na ndako mal à l'aise okake mal à l'aise mwasi atalabi mais non quand même ezanda kuna ngai c'est chez moi. Pour la nini maman okendo tchanga mal à l'aise boye. Anyoko linga pe mwasa bana ko sala mosala ya moi aboya kutu moya koma ko sala na butu pona ko éviter kaka contact na mama pona ko éviter ko zalaka na mama akoma ko sala kutu mosala na to ya nini ya butu baninga na ye bazalaka na foyer baninga ya mama wana to pesa mama to komo mama ngalula baninga mama ngalula bayaka kota mama ngababi mama ngalula oza na vie ya bien oza na chambre ya yo moko mama ngalula biso otovanda kana ba foyer bana na biso baboya biso yo za epai ya mwana no ya mobali ya mwasi pa za ye moko na mobali na ndako te tika ndako ya mwana kende ko vande pa ya mwana mwasi tika konyokola mwana moninga boye te mama ndeto so komi na poto to changer pa comportement mama boye te mama wana mama ngalula lingi te mama ngalula lobi kaka ayena ki bosenzi na mama ngalula limbisanga mama me oyena ki bosenzi mama oye na misu ya mwasi ya mwana te yo te yefa bala kaka mwasi na Congo bana basi bana Kinshasa alingi mwana na ya bala mwasi oyo nano aboti te aussi longtemps que mwana na yango asa botisi babala ni baboti bana mibale me yazo bisamwe alobi te ngai ba oyo te na lingi okende ka ko bala mwasi oyo aboti nano te bobanda ko bota parce que oyo yo kutake déjà sana mwana mama ngalula boni makambo mabebo yo ko mama ngalula boni mama boni makambo baninga bapesi conseil balembi mama ngalula lingi te mama ngalula ko bandeko française boko chaye wapi boko zongise wapi bandeko mama ngalula française bandeko na ngai bana batali se babi mama tala kombo oyo nango eza kombo na yo te eza kombo ya mama ya mwana mwasi oyo ninge to expliquer ki yo pona pote makambo ya mikanda mama pona nini oza konyokola mwana ya bato basemeki bazaka mabe kasi basemeki oyo ya mabe te ya malamu bana mama ngalula bana malamu mama likambo ngo nini mama mama mabe otosalaka ezongelaka pe kaka biso awa na se mama likambo ngo nini mama ngalula pourrir vie ya mwana mwasi wana yo babake ndako ko ebongaka na étranger te ndako libala ata bato bozalaka mwasi na mobali kaka baoka na bana na bango bande ko mokilesama mundela yebi pourquoi ndako libala ezaka papa mama bana azana raison parce que bato so baza bango moko ba parents bana ndako na bango moko makambo na bango ba de malibanda te mais ceux qui corps étranger za wana allo oyebite le babundaki allo lelo mobali akutala laki na ndako te allo lelo salaki bo corps étranger na kati ya ndako ezalaka bien te ya mundela avanda ka famille papa mama bana biso to ba africain ya solo to ko vivre kwa mindele te po to ana ndinga na biso to vivaka to na mode de vie na biso to boyite mais
tango tozoza na poto to changer yango. Mama Ngalula abomi libala oyo. Mwana pe ya mobali lokola chiluwa moko boye, lokola kizengi, nyoso ka mama lebaka oui. Mama lebaka oui, nyoso mama koloba yango kaka oya kosala. Oyo ka mama koloba yango kaka oya kosala. Azo yebisa pe mwasi na yeto moni mama na ngai, nga nazaka mwana mobali moko, boye na boye fona yokela mama. Ata mwasi wana mama zolo banazo wana ata na kungana auto balana ata na mwasi wana nde mama zolo babongo tokobala na mwasi wana te tokobota ka bana ndenge mama zolo bato tala mobali oyo mama oya kotisa mwana mobali na sa jipon mama Ngalula mama moko ya buloji mwena mufongu mwena chanda mama penza kotisa mwana na sa jipon yuza na poto ndenge kutoza vio za kutu mwasi mutasungio koma mama kotelemela yo kobala kaka mwasi ya muno kwa mboka yo pozo ni mama wana poto mama kotse penza na se ya jipon ya mwana ndako ebonga na bokilo te ndako ebonga na bokilo te ndako ebonga na semeki te ata semeki yo azabia bazo reconnaître kaka po mama ye poto pona semeki mutami mama na poto na kombo ya mama na bango alakisi mobali bolingo baza quand même reconnaissante bazo reconnaître yango. Mais tala mama oyo. Yango na bino bato nali baba flataka libala ndengwana te. Nali mama bokilo aya aza na mukanda te. Mama bokilo soko aye bovande un mois asimizela akena ye. Mais ya bola la kane bola mukaba do tala ba defo na yo nyonso osala boye te lokola mwana wa mwasi ndaku na ye moko. Mais ndenge tozolo bana bino boye pona kosilisa pone na abo makolo yana nzela na akobima mwa muke. Pona kosukisa na mama Ngalula na mobali deo babengani ba ona ndako sikona ebisa bino boyebi mbula boni mama Ngalula bana ndako wana boyebi combien d'années oya vande pa ya mwana botu na ngati motema oyo ndeko na mwasa supporter mama bokilo awa na crey baza na crey awa botala motema ya mwana wa mwasi a supporter mama Ngalula na ndako panda 10 ans. 10 ans. Oya supporter mama Ngalula na ndako. 10 ans. Baninga mama Ngalula bazo sepela na comportement mama Ngalula te. Yango yo muto ana kati ndako linga bokilo pa betele mobali. Kende kotala kaye. Soko ye kotala yo 1 mois akende. Sinon te obando zora ba problème. Okozoka ba problème. Moi soko ta na cuisine lamba te. Moi nga mesala boyete. Ali ka pondo mai. Ba pondo na bino mafuta oyo. Bino ba sweli boningo lebloka mafuta mingi. Ba pondo mafuta boy. Oya ko bebisela nga mwana ngai. Mama eza na façon ko lobela yango ke mama pondo mafuta ebele boy eza malamu te pona santé mama. Tocha mafuta muke ye bongo te. Mama bongo te. Mama nde mwana te. So kolamba te. Nga mona olambela mwana nga. Pondu bolamba kabilo kamelo mafuta ebele boy. Mwana nga mesana pona mafuta te mesana pona mai. Ye monga kolamba pondu. Ya mai. Alamba bite ebyo boy pipa sweli kamuna kolamba mwa mosaka. Boyete. Mwana nga mesana kolanda kala. Mwana nga mesana mishilu. Likamno kolesa mwana nga oles bandeko. Mama oya sali mwana mwasa batu boy 10 ans pe ekoki. Mwana mwasa bi bandeko. Yo mto otala ngoko supporter bokilo no pendant 10 ans. Nandako 10 ans nandako bokilo koka me botala motema mwa sazaki nango afanye na bokilo pendant 10 ans na crey bokilo ko française ayena kombo ya mama moninga donc azomona ta grandeur wana teke kombo okuto eza ya ngai te mukando ezaki ya mama na ye mapesi ngango yango tobi bolamu zoba. Félicitations quand ba semeki parce que ba semeki bazo soutenir semeki na bango. Bazo mona mabe ya mama. Baninga mama Ngalula ba yota babi mama boyete na mwana moninga mama Ngalula zaku na te. Mama Ngalula zaku na te. Mende to osola boy ba mama wana ba sepeli parce que ndeko wana mwasi ya Muswahili abengani na mobali na mama Ngalula. Chebango libanda. Ba mama na ba sepeli. Ba sepeli penza nde ba bengani mama Ngalula. Pona nini pona ba mama wana base mitema mabete. Ba lobi biso pe to ana bana to vanda kana ba foyer. Bana ya poto foko tika bango ba vanda na bango na banda kuna bango tranquille. To vanda kana biso na ba foyer.
bandeko 10 ans 10 ans mwana ndeko mosa banda kosala musana ya moi mais pona kokima mama akoma kosala musala ya butu po akimaka mama pona kokimaka makelele botanda kangi motema 10 ans mobimba 10 ans na minute nde toloba boy bakeli banda na mama na mwana deo sikoyo yo muto za mwasi na kati ya ndako asali lelo likambo kitoko boya munene bwa bengi selio mama na est-ce que fondi mama kamnosi mama na ko yebisa yo nyonso mama ko bafoza la oui te oza mobali tango aza déjà na kati ya ndako ne mobali ndazo ka ba décision na kati ya ndako et puis mwasi bosi bobala ni déjà et puis tango kutaki na mwana ondimaki mwana wana boyaki mwana te mais mama ngalula tala nde mama ngalula yoko bebisa vie tala ndenge mama ngalula bebisi vie sikoyo na ye na mwana na ye libanda boyebi pe batasongi pe nde bazala babo azonga lisusu ate mama wana mobali pe mwasi alobi okozonga pe awa te yo na mama nobuluka na eska okende kovanda bosala nini bovanda nga natikala nao na kimia mpona kokufa mpona bino te na yo kokufa te mpona mama na bino nalalaka su malamu te naliaka lisusu malamu te nyonso ekomaka mpona nini kaka mpona mama bokilo il faut le faire hein? Mama bravo mama bokilo 10 ans na poto mama abetele maboko mama betele maboko ya facilité kovanda ndako mona mama bokilo kovanda ndako moko na semeki ezala côté ya semeki to a côté mobile to côté mwasi ezala ka problème ba mama ya bonde to linga te na communauté mwana na yo azali kende pa ya mwana na yo bana pe baboyo te yaka pa na biso yaka pa na ngoya kofanda na ngala mobali te mama lingi kaka fanda pa mwana na ya mobali aza na esprit ya contrôle a pourrir vie ya mwana ya moninga o aselele bolamu oya sumbele biya meme na poto ayembala moko na mukanda zwi nationalité tala bolamu aboy bolamu zoba pona lelo to sukisi wana zwa video partager na ba mama oyo bavandela bana na bango na bandaku to ba mama oyo bavandela babokilo na bango na bandaku batala posa nini esunga bango ba mama lokola ba mama ngalula oyo nde to lingite nde toza ko sa toza ko boya. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tatanza mkalusa kumuna nzamba ni beshnel bana betu bons bipo pona bino ngona. Bonne journée, bye bye. Likata sheni shiri papi ninda shai wae Kaitana kuningune papi ninda bai wame Namo Utengeta namo